Salut, bonsoir la grande famille des MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante. Je nous dis toujours que vous, serveurs, c'est notre devoir. Voilà pourquoi, quand il y a des nouvelles, tout manqué pour nous informer Bissot. La vidéo que vous voyez défiler, c'est la sœur de notre star Rosine Muchopi. Voilà. Oyo eza leki na ye propre ndeko na biso Rosine Muchopi a perdu sa sœur biologique. Ok, tant que la sœur biologique, c'est-à-dire oh babotami libu moment ko oya meli libele ya mama atikeli muninga, c'est-à-dire leki na ye penza ya cousine te ya neveu te. Voilà. Pourquoi tu es na nouvelle oyo? Parce que Bible lobi na biso to lela na bae oyo bazali kolela. C'est pourquoi awa na MK Mbelou TV officiel na ebisaka biso que toza awa kaka te pona kopesa ba news oyo ezaka ya esengo ezalaka biso awa nouvelle nyonso tu ya ba star na biso nyonso na yebisaka biso soki tokutani na yango na nzela. En tout cas tokoya nango pona ko informer bino parce que soki boza ko s'abonner mingi na MK Mbelou TV officiel, c'est parce que vous avez besoin d'être au courant, c'est parce que vous avez besoin de nouvelles de partout dans le monde entier. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vais juste vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez les liens, ça nous fera énormément du plaisir. Mais pourquoi je ramener cette petite vidéo ici chez MK Mbelou TV officiel? Je lis dans des commentaires, il y a des gens qui se posent des questions, 1001 questions. Il y a des gens qui se demandent, ils se disent non, vous savez nini pour que Koufeli Penza, ozomi filmer yo moko et puis au poster. Misusu balobi ngai tata na ngata ngona ba commentaire je nazo sala juste répétition ba commentaire o natangi tango na koti ponga pe na souhaiter ba condoléances na ngai et pas yande ko na biso Rosine Muchopi. Batu misusu balobi ngai papa na ngata ngwa kufaki na sala ki 4 jours na simba téléphone te. Donc les gens ont beaucoup parlé. Makambu o tokomi komona sur les réseaux sociaux. Bon, na kala, vous savez quoi, na 21e siècle aussi on peut dire quelque chose. Tokomi komona nyonso tout et komi na yango normal, OK? Tokomi komona nyonso komi na yango normal. Pourquoi? Parce que na tango kala muto kufi boye kosola na téléphone kuto ezara passe. Natangwa kala, moi je me rappelle tant que tu es un ban amitié au mona ba yaya ba okoka kuta ko sola na téléphone te suka za mo muninga mo pembeni nde muninga wana nde akozo la téléphone azo pesa ba information pa bato. Mais lelo oyo na ebité ce qui eza que nga na olobela ngo na deux volets na olobela je suis ni pour ni contre parce que na banana nous na volet on a kendeli nango. Ndeko tango azui caméra, azui téléphone, a filmé, a posté. Nakoyi koloba eza mabe, nakoyi koloba eza pe mabeti. Pourquoi eza mabeti? Tout que non na nzela wana. Eza mabeti parce que eza peut-être le quoi to komi de na 21e siècle to komi na monde Android. Une fois ndeko na biso ndenge a posté vidéo boy. Message oyo et qui atteindre maximum de personnes. Je sais pas si je me fais comprendre. Message nae a passé une fois dans une vidéo et qui atteindre plusieurs ou maximum de personnes. Que ce qui est qui a bandi ko benga à côté na téléphone na côté na numéro Lydia Mbosso allo tala boy à côté na numéro Dorcas Njoli allo tala boy à côté na numéro Kingandi allo tala boy. Donc pour moi na sens wana toujours aka makamio surtout mabete o kindokite bo sala ngondenge nini bo balusa ngondenge nini. Oui, ça fait mal. La famille koko fait la mutu ezake sengote. Ezake sengote. Prévenez que Jida sikutu tango teka ki Yesu. Ye moko tanga moni liwa Yesu akoka ko supporter ngote malgré ki mutema mabe na ye. Quand on vient de poser de telles questions, et ça pour encourager la personne star nabiso oyo akufeli to ezala rapona osa ndeni.
Bandeko wana bino bozo ya kotia na ba commentaire bolobi ke non nga nazaki 4 jours pour que na bana osimba téléphone. Mais au souka ki kaka na osimba téléphone. Donc pour dire que eza na mabe moko na kati wana te. Ezo dépendre na mutu na mutu. Yo soki oza na makasi wana te ya kosimba téléphone na yo okufeli mutu osali vidéo posté. Okoroza quand même na makasi okota na statut non pour informer tes amis que non je suis éprouvé nanani nanane le programme vous sera programme que vous allez afficher les bino après autant de boy. Je sais pas si je me fais comprendre la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Je ne sais pas. Et comme Ramabeta est en nini, tant que ta commission logo la moi business. En ce moment-là, nde ekomaka mabe. Na moment on nde ekomaka mabe. Mais ndeko na biso azana pasi. Azana monde mobimba ba te belé partout dans le monde auto soutenir kaya na musala na ya sala ndeko na biso Rosine Muchopi. Pour nous informer. Yé moko sali vidéo nde bazana hôpital a posté mabeza plutôt zoya kosilikela ndeko tozoya koloba makamnya sa tout ozoloba la famille tozala na mawa ya baninga na mitema to porta kapasi ya baninga na mitema to tika kolukaka toujours ko crucifier batu to tika kolukaka toujours ko ya ko tia liloba ya mabe likolo ya makamba baninga parce que ekomeli ote yo ba o wana bazoya koma na ba commentaire wana lem suma on basala akutu grave koleka o Rosine sali. Mais pourquoi? Parce que ça a star et qu'il ndenge et qui liwana. En tout cas, Rosine Muchopi, nous te souhaitons condoléances. Vraiment, nous, équipe ya MK Mbelu TV officiel, te présenter condoléances parce que nous savons que perdre mutu eza facilité. Eza facilité. Pasi ya mutazo yoka linu pasi. Muto nana yoka douleur à linu te. À comprendre te soit moni maman mukolo olila. À comprendre en côté seul mouton l'une dérangeait et déjà tant à mon mouton là alors ya solo na ngana ebi douleur onenge sala kana ebi pasi onengo sala et salaka courage à toi ma chérie Nzambe a permettre ngonga loba na circonstance nyonso tout okumisa na ngoka Nzambe parce que si Dieu n'avait pas permis ndende kono alinga ki akufati soki lelo oyo akena se ya mabele c'est parce que Dieu a voulu et andimi ke a pesa kibiso ye a récupérer ye kita nous oto tikali na mokili toza conscience ya makambu nyonso tout oto zali ko sala na se na moi pourquoi parce que o lobby eza ya Nzambe toyebaka mukoto bota maka même koto kufaka toyeba angote alors tomi lengele parce que mokili oh avec tout ce qui se passe en tout cas mokili komi na suka Jésus revient bientôt makambu oyo ko muta kufi boye to ye to tiena to poster ezaka nango mabe penza te pona nga na pesi na nga vi na nga pona bino te pona nga personnellement namona nango mabe te namona nango pe malamu te donc namona nango ka normal bato sko balika ko amplifier makambu ko gravisser makambu nde bayaka koluka koloba tout ce qu'ils peuvent venir dire pendant luka kaka koya kotia moloko moko kati ya ba artiste na biso. En tout cas, abonnez-vous massivement sur MK Mbelu TV officiel chaîne na bino yango bo commenter, bo partager, bo aimer. Ceux qui n'ont nous abonner, s'abonner, appuyez peu cloche de notification pour que prochainement tant maman MK akokoti sa vidéo moko boya sika ozala mutu ya liboso yako zala au courant. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, ndeko Rosine, ba condoléances na yo et ba condoléances na famille mobimba. En tout cas, Nzambe alola abondisa mitema oyo ezoki. Toyebi ke kokufela ezali kambo ya pasité. Merci beaucoup.